Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir une chose, jamais, jamais, ndako na bino bandeko na koloba te po na boyi na ngai pakatia basangana kwa basangana ngoso modo betanga fi mona kupala la mama kudi ebongo bino okunda ngai na serke ya mokuse ata ya mwana deza bandeko ai bino kasa serke champion kaza munene na munene ta mokuse pona na mokuse makasi kaka ndenge bino bokasa na fana ka bobo ala mulaite mais liboso na bande émission na komanda boete sana pesa mbote avec parce que champion local na moi eloko donc la vie na prospère bakini mwana dala sa tongo et prospère bakini au monde na mabele na yo mais de vivre qui to la mokonzi te et bien edi engende papa social edi engende papa social balobi ekirigo beach ngobila kasi na bande émission na komona mabanga mosusu nasima ai naza wapi na e mama na mabele ya boyika na ina mabele ya boyika na to makala ta changer ka lumwe makala lelo to baito ke na tena to kala makala dalika bode lelo to bakyo émission makelele na sema ninga bana makala alumwe makala likula kanda wana mais lelo to na benga ki na terrain net to to kitaki na mwa lema to pikin na sala nzete moi jimwani ne saka moi bien boyika bonjour. Bonjour champion local Maboko Yanzambe. Boyika yo ba problème belé. Ouais, nga fona za ba problème. Pour ceux qui ba problème ezate za lo kwa kitozate. Le rôle a peut être okuta ba problème na mokili. Donc soke ye to ki mango peke toza. Moza ou malgré ba problème nyonso oza o ki mango te. Naza wana donc moyen na banga mutu ezate po tango na bota maki na kutela ba problème ezaka na mokili. Oh mboki etambola bien te. Oh edi ngobundaki na Selemani. Oh do bazali na ba problème wana. Donc lokola nga pe na koti na ba problème na yo kuta nga pe na okima wote ti be nga pe na otika génération na nga ba o ba oya ba ya kokuta ba problème nga na sa na sima na bango ai donc l'homme pe na zali na makambo partout na obanga mutu te boyika le fils propre ya Destin Liwanza donc ye boyika Liwanza papa na Destin Liwanza lelo to yepi na maboko ya boyika to na boyika lelo to betana lisolo muke ya makambo to loba iju wana mais na moni obi que super aigle oti côté super aigle oti côté abi alaba isiki ni aba abi kachi za kana bumbu te kachi za ndina ngaba bon na pesa na mbote na batu nyonso ba olanda nga champion Liwanza c'est bien moi champion Liwanza boyika ya bakache donc na banga mutu te bino moko yebi or la loi lobaki akutana na ngo donc ba benga e ba tuni o akutana na ngo pa na ngeza kinini. Bon, nakoloba directement pour na super aigle. Bana bumbu ba mona o bana selimba ba mona. Nga aza pena negrandi na mabele ya bumbu. Bakata mutolo na nga na commune ya bumbu. Donc na banga ka mutote. Donc bana bumbu wana lobi wana ofingi ba oseka yo. Bana selimba o. Bana selimba o ya fingi lobi ba oseka yo. Ya lobi ke na bumbu bakacher bazate. Oyebi commune dete mandita Jackie Chaja bandofa. Oyebi commune champion giga bando fan. Champion super ngulu mauta commune ni. Keba yo, kebo za mpesi. Esi kozo cha musapi okoka ko supporter yango te. Yo na moni fona se charger no makasi. Ozo lo bato za ba patron ba chelo komba. Ba patron yo za ba chelo komba. Yo za ba patron. Na yo, nani? Mala Isa sana. Ya sana mbongo. Azana mbongo te. Akosaka ye apesa mbongo ni yaza nango acha komba to nzima ye yaza na mbongo acha bisi patron na manager na Mala Isa abimisa bato mbongo bana ye nga naza na manager na ngai moko Obina Kama Samson d'Afrique Samson d'Afrique aza wana ko soutenir nga na ko beta yo donc na ndenge yo saka na te to tango lo bana oyeba ke super aigle baki beta ko bobe bampule mais na émission le ka ki wana oya epesi moi keto wana nalobaki boye atangela nga dika che oya bete makasi akokaki te na kiti na 3 azo atangi te na kiti 2 atangi te mais nga champion Liwanza na beta ba grand kache est-ce que banda bota mesa asima na beta ya oh la loi nga na beta oh la loi na beta ba giga na beta ba tison nga azo muda makasi beta tison pi nzete na nazo talisa yo na beta bango na beta ba grand kache oya beta bango te.
Donc mais na mona si bolita mataka on était jouer na matete. Si bolita za fétiche et puis ye ba jeu wana banzete wana eza po to mataki komba na ye mais boy piken ve kuta ko aussi sananga komba te. Kwa hibi ke wana nyama na nenga osakana ti non talisa yo na lobi bo super egg na kanda na yo na va niveau na ote na mamba bitumba un peu de respect keba lisusu na bisu wana super aigle na loba na ye soit disant chalet et puis soit disant soki liwanda soki boy rota ngomba papa na mo yo ba so muna pe na biso ngamo ko de robeta ngate bongo papa botinga yo zanani yo chalet yo beta ngali wanza chalet omoni mukolo yo bunda nanga OK ça la témoignage le botiki catch na lakso oli wanza les posolo ba ke soki ngala beta ka ba prise yo poko beta ka ba prise ko lekanga prise ni makasi ya tombola yo tombola ko moko le kali wanza ke baba na mabele bo seka yo tala na sekio pona na kanda no yo sakada te za to manani kambu ya aigle po moni na aigle pa mais yenne ya déborder makasi na kanda na ye mtabia beta yo atenga ba image nan image le raka ngala bidibidité na buka e machwa bidibidi wana zoloba ngali wanza na buka e machwa bambaki mais tala nazo ebisa yo ke champion local bidibidi azana mukuse le roi sentini moko mukuse azana atata imoro na ngate makaso yo beta nga osongo wapi bidibidi alakisi nga image deni akana bisa yo bidibidi to molanga nyatanga za makasi ta nga bidibidi na beta na mabele na ye degenga na betela na changu na peto Congo wana bidibidi degenga na betela bidibidi donc hier na mabele na nga ata 20% komate mais nga na beta na koksha ye na mabele na ye et puis degenga na beta po mukolo mususa me ko senga député so na lobela ki yejo wana po yondo poser nga question na na doit ko répondre mais le kola yi a continuer pe ko leka ko loba na obe bidibidi na zape na pre nga nyama donc banga bagarte na pe na muta beba muta pola o eza champion liwanda boy kaya bakache donc muta banga ka mutute na beta o mabe bidibidi so na besio na beta chalet super aigle après na osukisa na grenade na bosani ve na wana grenade yo na mwana kache grenade pa mwana kache kasi de yalo ba bituma banzoko donc muta okimazate pique tala même na yo so champion local même grenade a ebi liwanda ebi ke wana mama na bagare do bitumba cheza copie donc nga copie na lela kala tawo bi na sala ba be grenade nan monsieur le professeur monsieur a professeur nan pas fibo pas fibo wana ole abete fibo ole abete est-ce que fibo za makasi fibo yebisa est de fibo makasi fibo tala na lobaki na grenade boy na bandeli message na lobaki na yo makambu yo zo na neba fétiche wana banganga kima bango yanga pa na biso ba oyo bakolokota kota to yeba na bena ba mbunza ebima na nga na yo na baki sika mo bafibo yanga ngana na sila na yo vena nga mo ya lemba abimaki na otanga kombo te velo baki ke liwanza na rocha moya obeta na grenade ke ve na biso ya lumuso aza wana yendo osima makambo wana malgré ya lumuso ayebi dossier wana abenga ye poti pana za mutu na ye na silisa grenade munoko ya zo tchana miso batu alonga la mama ba fétiche ba grand mec bato niveau ne ba biso yo ba liwanza yaka na beta na nao beta ngainde olianga pepo ba yebo ko za grenade oza comprendre oui bidi ozi senti moza ka senti na mesa bino bo signé ka défi azi senti na nzoto na ngata et puis ya beti ngata to za senti mali wanza ne na za boye na zo ke ko za senti ya funa nazo mais yebi trafe yo ngala sala oza style ki oza senti batu musu balali na ba palais ba aussi ça ba premier ngali wanza na kata pongi 4 na kini mbangu na zongi na petit bibende kasi te wana eza lokola baentraînement na lakisi bango bayebake mabeza boyokaki so ya market wana estce boyokaki nde ezolela tala bino bato bomekanga liwanza bozala prudent en tout cas bokeba moto botya lokolo bokoka ye te waza mwana papa fils ya papa yeyo champion liwanza mwana bakana bomame baswaka ye te naza pre mpona kozongisela bino nyonso bolukanga boya na charge na bino champion local na yebisa wo denzo pola te apola yi
Donc ngani naza boye oyebi fe na nga champion animal komba be na ngai na bien na pesi mbote na champion animal champion de Kinshasa le gouverneur atoza donc adversaire na ngai na pesi ba mbote tobo manaka na yo ave na nga mais na pesi ba mbote bisika est-ce que bi kombo vient na bien na ngai aza lion mais nga aza nkoi ebi kombo vient na pesa nga abenga nga lobby ya catch et lobby trop pourquoi vient na bien Tara gouverneur de la ville champion animal abenga champion liwanza lobby ya catch abenga lobby wana nga mona ta na bite lobby eloba ebele donc c'est que songa lobby na bino likamona na metali catch na lobby lo bino pe boye bonzi makati lobby ya yo pola ropola na ça que denzu aza na niveau ya tomato te tomato batu basuki zeza babiso babiso oyo kasi te na baki Denzu aza niveau na ye te au niveau batomato bato bapese baga babiso oyo nomoni komba na Denzu abetamaki mabe nayokelaki na mawa suka pe apoli mpe na bango hors la loi trop de fufa masangu mabende akoya kala bulaika obetana na liwanza bipesi wana otya baminoko tofona melai ayaki bakutanaki na maboko ya mobali donc beti bapozele yo na biso yo soko lia kotonaki te maintenant na mama na kanda champion lokali nini susu betela na lisolo lona bai na yende pa na yo na kanda ya nani mwana wana ya muke wana super aigle ye koki kodebordele nga suli kama super aigle te toza batu donc ye akoki kodebordelaka ngali tala super aigle keba mbala suka yo sale miso meko kokota nga makasi bongo keba nga wakota nga te nga na diabla nzoto na soko koti na wakota yo nga bachaka nga pointe yo za niveau na nga te na mamba kati pona ko beto mabelo kwa mwana muke na senga ki ochela nga ta 3 kombano ya bato makasi yo beta bango est-ce que ne ba betelo maboko na kati bando bimaka che tala ngai kombo ya boy ko yo ka babenga boy ka to muso ye bakate na expliquer yo nga moko te na mipesa komba boyika ba fanatique oya nga batala nga nde babenga nga boyika ndenge fe na ngai ona masamba abetela nga pe fanfare wana ya mama nani ayibi bebe boyika nde pe tikala lelo nga babenga nga liwanza boyika donc yo bando banda kashi na yo nanu ko bapesa kombo te nayebi te soko comprendre ngai yo moko na mipesa kombo ndenge publia na ba Facebook na yo na ba WhatsApp na yo otie bandeke mozo be ndeke ozo be ndeke ozo mobani da ka ndenge tia ba biloko ndo mikoma super aigle mais ngali wanza na bunda na banganda yala banga manzo bambenzale ba musolo banganda maboke maluku partout na bundi ba kongo kasangulu kipese na bundi na muba na bundi na matadi mwanda boma do tina ye mangala bunda kati nga bunda kati tina il mambo na katikati ebale ba confirmer nga champion liwanza na za boyika donc yo no ba confirmer ote na mamba bitumba keba mutozo mera muda niveau na ote na mela moto ana muke oni keba moto muke ba meli o moto donc mutozo simba ko mela moto puis na pasola yo oyo na lisuti nga ko etsa batu ba palin donc yo sozo lukoko ta palin Shakira amansaka o maboko donc aomase yo oui je m'appelle maboko ya nzambe bateko donc tout peut dans l'histoire championnat pas na moni kandele kyo makasi tout peut dans l'histoire championnat bientôt awa championnat zo bana funa préparation na funa ezandeli te en tout cas funa bango mo bayebi nayebi ke bana nyonso funa bumbu makala ngiringiri bana sima na ngai kasavubu selembao nayebi en tout cas funa bango mo bayebi nayebi ke bana nyonso funa bumbu makala ngiringiri bana sima na ngai kasavubu selembao nayebi ke bolinga ngai yo champion liwanza yo ngai asa bino yo nga pena ne bafani balinga ngai donc attaque na catch baolinga ngai te champion liwanza mais champion liwanza za ba fanatique ne balingaki makasi donc c'est que ta bobimeli nga na scène ndenge nyonso epa na nga bolamba bolia no ya te no ya te po liwanza balinga ye de makasi bana bandal direction chez les boss na pesi bango ba mboto ebele
boye belé boye ko soutenir ngai champion Liwanza ngango yo mutamakasi na obeta batu na championnat fune pe na sire bino ceinture wana fa na lipeka na ngai tela bango émission direct na TV po baye ba yango donc na premier bino na zo ceinture wana oya kuta na nganyo donc na bana ko beta depuis première journée tina dima ti dernier jour ceinture wana pe kwa na lipeka na kena ba mettre loka ba giga bazawana ba shege bazawana mais la biso boye giga shege bakobangisa bato eno babunda na bango te oyo eza Liwanza shege na kutane na imika abetele na Liwanza ayoka nani wana champion wana ye kutu te kote te yo nya soso bato naloka mpona bato yimba lolobi wana shege ayebi somo na nga Liwanza ayebi ke wana nyama netumba mpona bomana ne na imika akoka te pe matiao ya kosaka bato na bapuisi okosa kovimba makuta pe na mutu ana 200 kilo ya mabele lokola ye do ye mabele ngabe mabele do abetama ayebi oti champion giga na bomana na Kasangulu pema leo na minito akoma so amoni nga yoka deja somo abimisa nga maske na tizon ya mona na Liwanza boye ti lelo amwana te donc Liwanza za bena imbattable et puis abanga baga ataza na somo adversaire te oche donc na ebine babanga mutu na bitumba te bo fongola matoi na bino boyoka donc a copie na ngeza baga président Jimmy Mutambutu pa le bike mbalo mutu nyonso zolo bana migolba deka ba uta bandundu azotela ba awataka mbongo anje atembo anje en tout cas na zela ki question atembo anje abeti abi mbalo yo nazalaki na ye président Jimmy Mutambutu nazo rappeler makamto uto solanga na yo alobaki après avoir ko uta kaka ya voyage ya banani na bandundu azotaka ba mbongo anje pona migolba abetaka bino moko po buzolo bakoma migolba mingi. Bon, merci na pesi na mbote na président Jimmy malgré okosanga atakosa yo te akosanga yi na lo bano compte tante eza mambo elelo te lobité président kosanga wapi toyaka komba na ngaba ya club na bango ba invitanga na ye komba babelanga komba contre Grenade na beta Grenade na beta ye na façon moko mama tosa l'émission. Ok. Action. Président Jimmy otiaka komba ya ngai na Grenade na ngaba wana na ya na Grenade na beta Grenade na ndenge ya mabe et puis komesila au premier tanga et otia komba retour na ngaba place Grenade azalaka na ebité bobanga kamoni ke bo refesaka bobosani ke ba journaliste bazali mokile développer abanga donc Grenade azana libabe mingi panaka po bato mele bayaka kana na sukisa ye président bango mona ba staff na bango tu bazalaka balakanga komba ofo retour muna malanga ba ye mo pe Grenade asala ngo émission yo yebi mambo wana te fona buna na retour bakwesa mikala batesa président Kachero amoni mdo abeta Grenade ye banda baloba ti lelo président kosanga balonga na baconseiller wana bafaux conseiller sikoyo boyokimisa Grenade boyokechelanga migolba est ce que migolba makasa babeta ngai na libanzi na ye wana banini nakokabole libanzi Michel wana boyokechelanga Michel wana aza niveau na nga te nakobete mabe migolba babangaka nga Liwanza ayebi ke eza na bato oyo babeta nga na vie monini na boye toyebani champion local eza na bayuma baza ebele na makambo oyo oyo bayebi ke toyebi ke aza ne yuma neti migolba aza yuma ti aza yuma mama na yuma naye so mama na yuma nazotalisa oti tala bato makasi babiso oyo bafeli ebokani ya mamile espiele na oboya liyebo kala te omoni apres kozwa ceinture ya funa tozoke kobeta sikoyo bachampion de Kinshasa par équipe nga na ve nanga feli liyebo boyebele ceinture oyo eza pa 5 chantier na loboko
eya na mapeka na biso totondisa ngwa ntango otabwe ngape na omeka nayebisa yo totondisa ngwa na mapeka donc naozwa ceinture wana liyebo pa ozwa nga na obeta loboko liyebo abeti 5 chantier tofanisi ba ceinture wana comme ça tolasa bango toya bachambre mais nga na okóma nango mibale ya moko mpona okóma nde pena boyi nazoyi biso mabe ezali champion lokali mabe pene ezali mabe eza makasi wije mapele maboko yanzambe nakoma okenda kosukana biso na ngai naboyi bapolémique papamba otangeli kaka nani mutu alemba nani moko kaka nani Chalet te otangi kaka mutu alemba moko obe otanga migolba migolba ne atangi migolba na basa mibale champion lokali yo lokelaka baproblème bon so na bina tanga bato balemo même Chalet si pe aigle aza toyebi yuma bayuma ata zo bayuma même si pe aza yuma nazoloba osi bidibidi yuma mama na yuma natalisa yo yo moni te komba bato basengi batala video po bamoni kombe ke clair te kasi te wana eza ndenge kodefendre bozelanga na explike bino video wana ezali komba eke mabe bidibidi aganyaki te badégage tombe après bidibidi tellement lesaki mbongo na table officielle babaki ata tomba lukuta tokontango nomoni na bacombo video batala mais golbert apolaki te bafere na bango ya club bato yo azalaki na bango natalisa yo nomoni bidibidi aganye bidibidi so obeti ngai nokomi vrai champion ya solo bana tiangu batala image oyo nakobeta bidibidi na Petro Congo soki bidibidi abeti nga nakomi champion yo lokwa abeti nga tata champion te nga na mibenga ma champion depuis bumwana c'est bien moi champion liwanza boyika ya bakache 10 fois champion ya ligue donc plusieurs fois na lemba ba titre donc nga ne bena muta makasi donc bidibidi nakobeto mabe ndenge ozala na préparaka komala nga mpona corriger. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na komi na suka émission na ngai mettre quelques mbote to cité na émission na biso. Ouais, en tout cas ba mbote ezaka ke atro na opesa na perdre na ngamoko DSP Liwanza Mayaka Punza. Ntamakasi na peso ba mbote atro na pesi mbote na ngana Obina Kama Samso d'Afrique race des vainqueurs. Ba mbote na ya tro. Na mi pesi mbote na ngamoko champion Liwanza boyika ya bakache. Tozali na pesi mbote na bébé na nga Deriana fille ya papa bisika zali na pesi mbote na madame na nga Dorcas Mayamba motema ya champion Liwanza na pesi ba mbote na pesi mbote na master na nga Ekabola Bitumba ba mbote bisiko zali na bosani te na pesi mbote na bayike na nga nyonso ya chez les boss Bandal direction Bandal na pesi bango nyonso bana banal mboto balingaka champion boyika nga ya bino yo champion Liwanza nazali boyaka ko soutenir nga na osenga mingi ba soutien na bino na combat pona na posa na bunda ba niveau eza professionnel na bunda kitoko po bosepela et puis na promettre bino so boye na bunda kitoko et puis na kosala ba prisoner na karabino o bango ba ko sala te nega bomona kina hors la loi va ki ba aspire ba RKO pe ba 3e corps de matamaki mokile kamoti. Donc ya wana bengi bino boya bomona ngo lisusu na pesi mbote na DT Tyson na pesi mbote na champion super ngulu machine ara mo pepe mupepe bakanga ngo te ba mbote ya to Mexique. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na komi na suka émission na makoloba ke mingi ya koloba ezatele na kata na santike boyika yo pesa watapoto mbote te na bakabate bana bakabate si utuye bakabarate batapoto mabo makasi so bazana baona mbongo te na yebate balamba balia oyate na komi na suka émission na ngai na pesi mbote ya trop vraiment na bayiba suka chanter lokal na mwe loko la vie na Prosper Bakine tel père tel fille Chanel le Bakine Pinette Lonzoka yao yango wana vraiment pe na bosete ko ba Ekirigo Bichingobila Monsieur Paul Ekirigo Bichingobila Monsieur Paul papi ndonga le voyage wa ezate mutabonga na ndu na ye moko ndeke kasi président nga lo fudu yo yango pe na bosete ko ba dero kitola mokonzi edi engende papa social mutambongo babombaka ete ani omoi jonge mutambongo babombaka ete kasi mimishungu master propre mimishungu ya ngai ndeko donc na bi famille famille Onyangunga
mobimba ai Pasteur Brown Bomalika pe berger éternel boko colonie kete kapende yango ya kanabi petite na révélation pe na komi mako bakeno bana tu ya révélation lo sako na bino kana baki bi wote kiniki mobimba na lobi mama na baki modèle ti telongi boko ndanga tongo pe modèle papi fala ai kasi Gika N watache de la presse congolaise pe Patricia Beledou kasi na lobi Jonas Maza Weljoy Ozike Benjamin Mosiboni Ingé Didier Mosiboni Christian Matissa kasi Diane Omoyi mwana ya 12 ans na bangenge ya mikolo soki na bozali koloba Belamini Kamba motema ya ciao. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga nayebi ata makambo ceinture oyo mokone chaque fois à la présent pour aza présent kufite aza pe kati ya fédération bango nde bapesa nga ceinture oyo take champion du Congo soko ya mobali aza wapi. C'est moi la reine chacun nde na koloniser kati na minute oyo ata boboyi ngai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu batianga na bino te mpona kobeta bino mabe oyo nga si boliti oyo edingwe moto na ngenge oyo batienga na lipasa oyo nani toza bandeko chaki amutetelanga na mutetela te mais abi malgré si boliti anoko na nga na kobeta ye eza te towelelaka kaka mokonzi mpo biso na mboka na biso dokoyi mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba si boliti la reine Shakira eyindaki ya koyinda oboya nous voulons savoir avec un champion local yonani dit je m'appelle Maboko ya Nzambe